Erré, plaisir, mesdames et messieurs, 13h30, l'ère de votre émission en République démocratique du Congo, Variété des Stars, qui est présentée par Gad Mouzitou, votre humble serviteur, garçon Soukaïna, grand garçon de la ville. Je suis là à vous accompagner, la gaieté, la bonne humeur, l'ambiance qui va se passer tout à l'heure dans notre plateau des Bomoko Média. Émission Variété des Stars. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour, bon week-end à toutes et à tous, parce que c'est le début de cette émission Variété des Stars. Alors, quant à Gad Mouzitou, je m'avais vite salué les personnes très importantes, les gens qui sont derrière cette émission, derrière cette réalisation. Je vois Enoch Mbala déjà comme vous Mutaliboso, donc il y a Zalim Monter et Nzambe, donc il y a Monter Belé. Il y a aussi Eli Mogijo, régie finale, pourquoi pas, Dadi Maneka RD derrière caméra, et puis Claude Diazono Venabiso Yamanette. Donc, Aza très mystique sur la Simbi caméra au CPLA. Nenge bomo na Gad Mouzitou ba parler na bino ezali grâce il y a Bomoko Média chaîne Nabiso. Alors s'il faut dire spéciale citation encore merci, je dirais merci à mon PDG, prêtre des prêtres, patron des patrons, lui s'appelle Jean-Paul Ilunga, tu vois la canne blanche, le véritable, l'unique canne blanche, Jean-Paul Ilunga, tu vois là, pourquoi pas aussi comme ça. Pensez à notre madame la DG, madame Joël Mouyamba, balobi pembe eza option, ceux qui balandio, parce que fout un bon et pas Mogijo ya pamba. Donc voilà. Alors inutile balandayo, so balandé talibango. Merci aussi à celui que j'appelle Alex Mboma, les Mysticao, Alex Mboma, les Mysticao, Alex Azali, manager et émission Nabiso Variété des Stars. Pourquoi pas aussi penser à Michel, le président Michel Mukenge Chai, papa social, lui aussi de notre. Il y a aussi Oncle Jazz, Mayunda hydrosanitaire, balobi Christian Jazz, Mayunda hydrosanitaire. Donc, Azawana Pona Bong, ça va parler, Nabino, et ça la très propre. Pourquoi pas aussi penser comme ça à celui que j'appelle Boss Simon Yanga Lumbaye, balobi patron, il y a supermarché, Batos. Market na 12e rue limité, bala limité tout balia kawana na Batos Market. Il y a patron Simon Yanga Lumbeya. Bon week-end à toi. Il est expert comptable international. Maître Ali Lusamba, donc Gad Mouzitou Apesio, Mbote Yozana 15e rue, donc Zala Wana, Maître Ali D Maboko et Salam Moussala. Alors tout à l'heure, on va commencer notre émission parce que Gad Mouzitou va recevoir pour vous l'artiste musicien Café Room, Aza invité spécial l'émission Nabiso tout ça la spéciale maison mère. Pourquoi spéciale maison mère? Parce que ma Kambouze belé bo senga ki to yamba Café Room bino ba téléspectateur ya variété des stars poto solanae toyeba parcours ya Café Room lelo azana combien des années na katia wenge musique à maison mais donc bo zappé na binoté lentement sûrement tozo komawana bo sepela na ba parler et puis toyeba ba oya réalisé tout au long ya parcours na wenge musique à maison mère. Alors toroso la pe masolo na biso ya Zénith au bazo kende le 12 juin donc bientôt déjà et tout cas on dirait na un mois donc si to lo ba bien pour un mois et demi pour que bakende. Alors plein de choses toroso lango la émission Nabiso mais en attendant je me to fungola émission on a nzembo ya Café Room au Ayembi nakati ya wenge musique à maison mère album Otrobima récemment tobengi formidable. La chanson intitule Paul Bindu Moussampai. Alors on regarde la chanson comme ça on sera de retour pour continuer notre émission Variété des Stars avec votre grand garçon de la ville Gad Mouzitou, garçon Soukaïna. Voilà, nous sommes de retour dans notre plateau des Bomoko Média, Variété des Stars toujours. En ce moment, il y a que nous, bango tout bakoti madouce donc ezana ngongate, ezande Bomoko na Gaëtan Vandal. Bon, c'est pas problème. Et puis Matika Somazali wana aza à côté pour superviser toujours émission Variété des Stars. Merci Matika Songo. Bon week-end à toi. Alors Papi Pumbu, le mannequin boss, il est là en train de regarder cette émission. Variété des Stars, pourquoi pas aussi penser à Papi Salamaou Tata Wizidi, basé Belé, Bangona ba fiston Mansiamina de Brazan Zambé Apine, pourquoi pas aussi Soupop Swami.
merci beaucoup d'être là parce que variété de stars et bandits. Biso soge bandi au monde arabe bassine, batbata la biso le match à football, bazawana vraiment na njili, bazana na cité verte, na Sainte-Thérèse, batata la biso partout. Merci. Voilà, alors je reviens sur ce plateau, mesdames et messieurs, avec mon invité, Café Room. Café Room, il est là, avec qui nous allons s'entretenir tout à l'heure dans cette émission, Variété des Stars. Bonjour, bon week-end. Oui, bonjour, Gad Mouzito. Très bien. Bienvenue dans l'émission de la Variété des Stars. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Pour Zana Café Room, les Raïm. Watambola, on a voix dans la poche. Maintenant, dozenga. Et on a la yoy. T'es kalaté, tozana, parce que tozana week-end live. Tant ils appellent au yo, on s'appelle Sabafan na yo, mais na bandara place au lobby on a les Raïm et l'axini. Te waneza mabomba, wane ya mabomba mi. Hein? Wane ya mabomba mi. Ah tu yena soa oyemba, to sula masula nduli. Mais mabomba me ngo lobate tant au lobby derrière les Raïm bat ba yeba ke non café on a minute a comme les Raïm. Te watanga ga ba livre. Nde ba yeba ngo. Mais kalaté o yaki a o sheta. De lo sous les Raïm. Te na sheta, te na diable. Ah, diable. C'est quoi, boni masola diable. Diable, na minute a évolué ndeni. Na biso diable, azo pesa toujours makambo. On ka zénith ezoyati. Donc, kunge zo beta malogola ya kindoki. Ba on va esclave d'amour. Sans compter ba Victor Bosoku ezawana. Sans compter ba biloge belé zawana. Donc, tellement pekisinga. Ngana lo wa chien méchant. Parce que logo dosé ngana dosé nan. Mo ba pitbull. Ngana sko nde bongo. Na yebi ke okimi na onga parce que expliquer biso te diable et tout ça na baraim. Problème zate dans mususu na 4e émission tant sentiment ekota au dévoiler. Alors Café Room bat bata la lelo ba sepeli comme na yo na TV pour te belé ba na ko luka ba mais café comment azan absence belé na TV na biso. To yebi te internet aleka te kin awazo leka te entre temps nzembo ezali. C'est quoi promotion na na osela ye banzembo yango mo ka boye bandi ko beta na yebité. So na bandi l'action de mission na sala. Donc yo mo pe lemba. Omoni promotionner na pas na yo. Ma pas to ko sa no pe mission mo boye. Yango place lo ba ki oza diable. Donc comprendre que à part yo pe na sala be mission. Mais moi on landela bien ezati. Donc on a bien be mission be na sala ta kana na desha mo bimba. De deux c'est une faux promotion makasi. Donc on a zo leka pour na PC là. Mais il que fallait na banda de kunga mo pexenga na zaka na yoyi. To kende là on doit toujours ma préparation à Zénith malgré tout temps epusani parce que date ba repoussant mukie. To reçoit la mamba Zénith. Oui. To reçoit là comme ça to banana awa to zolinga to yeba. Café Room lelo ozana biso awa bat bazo tala yo bat ba yebi déjà Café Room na wenge musique à maison mère. Mais parce que on a toutes nos questions à part wenge musique à maison mère, est-ce que ezana orchestre au derrière Café on peut aller kaka avant ya wenge eza ou bien au bandamba mona wenge. Bon so ezali là net orchestre na ngamo junior musique c'est on a tous ay ba miki na ndenga matete. Na travaille sur l'orchestre moka ya biso pe ya quartier matete ka armée musique ba orchestre miki mais orchestre siko pe na na beti na pesi makambo za maison mère kena banda neti carrière nanga ponga banda na bota ma na ba orchestre neti armée musique na tsika ba beta na concert pété le zaka ba orchestre moto répétera bandule yati nzembo pe les gars na TVT les gars pe na TVT donc qu'est-ce non on a pesi siko makambo za maison mère donc les rois de la forêt formateur ou a formé nga bisinga iba art nango zaki caché à mission libanda donc yango on a quoi par rapport à la rétrospective est-ce que au rose à la peine na mémoire ya koyeba bané oyo sali na wenge musique à maison mais au kota na nenin lelo to 2021 combien des années déjà pembeni ya Werason donc fidélité pembeni ya Werason donc moni les rois de la forêt battant on a sali pas na sali déjà ba 14 ans donc il est déjà 15e année na nga yango yo OK donc na zupe déjà temps na père donc tozana toujours travailler quoi donc nazawa au message on a bigogo ya les rois de la forêt banko pe ya yama hermo boy café ro matate hermo kafa mati
moi boye café na début wana o masola début moi leki chez ya mon niki moi catch makambo wana toyoka yo retrouver pour ça là moi zala moi France zala moi France personne là on dit toujours ba grand garçon toi ba responsable de to vandi boye mon émission to ça na o ba responsable ba otala ba parents donc toi on va tant monter to beta ba masolo mo ba histoire mo bidon donc n'est pour nga ezapena na plastique quoi mais ce que le bon maradi le bon maradi non tout ça à côté wingé aba ba peso makambo il faut moins raconter ezala nango baloba no ba n'importe quoi momoni c'est bondo azali azape jeune papa mo boye aza mutu mo mutu efanda mo tsa beta drum na maison mère la chef d'état-major donc to go vanda tem suna plateau boye to beta masolo mo balava ba catch ba nini na mona ngoza trop ni to beta ba masolo mingi ndule po wana esala biso bien garde musique café yonde wa makasi na kokima makambo ezara nango oye loba mana nango bon faut soigner la mémoire ba to ba muso wa ibake non café pa nika moi catch kuna mais yo ko boy na yo na yebite hein to le cannabis ouais to le bon café Rome oui. Alors Oza n'a 15 ans déjà au Kenya pembe na le roi de la forêt fidélité oui. Alors bah œuvre oyo réalisé pembe na le roi de la forêt et ça combien de œuvres est-ce que Oza déjà ba titre combien ou bien combien de vocaux voilà ba vocaux oyo intervenir donc ce que compter ça peut comme il y a trop dans a sous la mémoire à compter mais ce n'est que yemba na ko banda ko yemba elo yelanga mais ce que le quoi il faut pexenga weekend live eza zana yoy on a ça na yoy mais manzembo na yembi déjà salon d'honneur yembi dégâts matériels ya golf kizola salon d'honneur pesa yaye salon d'honneur zaki na album ni zaki na malewa OK na yo yemba susu nini dégâts matériels ezaki na flèche na oyemba susu kona otoyemba esclave d'amour na formidable chef na pe papi kakol apesi nga chance ya oyemba nzembo na ya Victor Boussokou. Très bien. Alors toloba soki café room azwaki chance ya liboso na 14 ans to banto ya na 14 ans parce que ozo kende 15 ans to sur la piste 14 ans na 14 ans oyo sali pembe na Werason première chance na yo ya ko nzembo obandi yango na Malewa nga oui na Malewa OK donc avant Malewa piste daki ba voko est-ce que dozenga tena bon ça va na permettre kasi betana no kasi ba voko kaka mais ba chanson te ba voko ya chien méchant premier voko na ngwana premier voko na ngwana ti ngelele mai yana ouais Romeo Mokolo on ba maso ba soutenanga depuis tant makambo bandaki Saint-Clair Longange c'est on a beti ngelele mai et là quoi vocal oyo mimenga première fois na ke Zénith on a ndokutana ba blanqueur désolé boss golf kizola na pointe siko ya zo bambasco ba héros pe azana ba héros quoi donc ingalalele maye ingalalele maye inchala nange ngelele maye inchala nange utoti kangana pasya bolingo pusana yo yeba ndenge ngana koma yango na kolela na ya ntone ayo kangata mawate souffrance bolingo eswaka na motema souffrance bashoka bolingo eswaka na motema gade muzitu souffrance ya bolingo na motema na kobelela anga pesanga to tendresse ya bolingo na yoka bien matika songo ya biso comprendre wana pena vocal liboso memanga Zénith pesa makambo ba trophée manzaka ba bi makambo donc na episode dégâts pour la minute on est non solo non na minute déjà donc to beta na sosa to beta match donc so na vidéo mbamo na ke mbamo beta balle po ba ni nanga déjà zali. Voilà, spécial week-end à notre directeur des infos Mbemba Mwanza Gilva. Donc merci d'être là, merci d'être derrière cette émission Variété des Stars. Alors, Café Room, au Lubaki, Bozan, préparatif, il y
Il y a football, na minute boana match tout ça. Ouais. Donc na minute na compte à Zénith. Ouais, na minute to beta pena na sayo. Donc so na longwa mbamoko na koti sayo ana to beta na terrain ya Sosa. Donc match ya football contre ba groupe ya les rois de la forêt à WhatsApp. OK. Donc to beta na bango wana. Donc match ça pour mo boto beta to ça to travailler na martyr pour na souffler au monde ba Zénith so na salle faut souffler ça là pour ils maman na spectacle biso to ba spectacle makasi so pesa makambo yango senga mo sport et on moni mbalo to beta pena donc na ninga football donc quand des là quoi pour les rois de la forêt a toujours mutaba idée toujours ba boule ba stratégie kané ba benga ke stratège mais sikoyo café room na habité ba programme na bino skwezande nini ba répétition ba travail bosa na martyr bo ka bolonde na martyr bosa ba jour nini heure nini pour jour musu na osa bino pe surprise na caméra totale ndengo sa ba physique na biso de gamoni ya biso skoyo moni biso nyonso sa na chombo donc tu as un groupe na biso wenge chez nous donc na wenge chez nous nde ba pesa biso tous les programmes. Soit journée na to je m'excuse journée soit aux en limité ba comme la biso journée soit en martyr ba web ça que journée boy na martyr donc nous sur les gars na téléphone donc le roi yo pinga na to en contact soit quand on a prêt à obéir sur tourne ça aussi que les autres au travail place boy côté le biso donc tout ça pena to bosser quoi. Très bien. Alors, Café Room, 14 ans au sein du groupe Wenge Musique à Maison Mère, fidélité à Bongo, bah te belé bah kokate au moins avant 14 ans ça à l'homme. Mais pourquoi patience ouana parce que 14 ans déjà, on dirait so yebie belé, 14 ans on a peu yembi, 14 ans dans ce petit makambo. Mais toujours pembe na wera parce que bah oh yemba na bango, zana bango bote manatako wana. Bango le lognon so baza susté. Ah oui hein. Bon, mon toujours, je ne suis pas pressé. Pour qui président, qui leader, leader pour toi permettre formateur des leaders, toi permettre leader des leaders. Donc alors, toujours, je ne suis pas pressé. Au moins, ça même la famille, je suis dans la famille, bobotami, baninga mso mso bande comme ça, keke ba mikili. Mais ça faut ça kana mwana moboya za wana ya famille oyo bambongo tu bato okeda ba poto so ba tinda pour na sala makambo. Yo wel no place wana ngana wel na place na bona okay na bona okay ba poto wana wena sala bubande gona ndio so siba keke ba poto ndeti zaga bande gona ndio siba bimi basali bokese voilà ngana zana ngana na palais na zana ngana na père tout travailler na biso les autres ba mbongo bande ko batinda na poto na bien café keni boke zo to tindi moi $2000 moi na kende zo to tindi moi 3000 mo fo bosa musala bo buka moni ndako asima annex ba buka ngo ba vimbisa ngo ba pack sa suba chambre ngamusana ya mwana do razana ngawana na le da fouet to travailler na biso bien chef na papi kakol tout ça biso na palais donc pas de problème ce qu'on a bateau ba ko lo ma non bah on dirait mawa bah que l'homme mawa pour un café on dirait des azana wenge coûte rien bah que la mawa on a koufi tout na problème ni na ngaya na travailler na les rois de la forêt to pesa ka makambo bah za na on mawa te donc na za na poser donc sans sou na travailler na be na père oh ngana nazo acquérir sous expérience makasi donc nazana nga ba musu bazwate et ozozwango oui nga na ozwango voilà oyebike eza na ba frère oyo yoza na bango lelo balongwa ba comme ba leader bazosa makambo na bango moko mais yo toujours patience pembe na le roi de la forêt pembe boule no ezanine mais siko na ba frère nyonso bakenda wana est-ce que ba bonne relation eza bozomona na bosolaka et puis ba meilleur ami na yo tant bozaki na wengeza banani o bakenda lelo. Bon, moni ngana zaka toujours na vient nga moya gouverneur Jacques Bombaka Bokoso. Mon vieux, je vous salue là où vous êtes. Donc on a pu sur salam et belé mon gouv a conseillé toujours que café vous avez un problème na baté. Ngana la pena garçon mon azara mutaba conflité. Nazana nga normal ba collègue, ma grand frère, ma petit frère, ou ma longwa, tous en bon toujours en bon terme. Donc, le problème est que tu es là. Les Arabes qui sont kunga. Ok. Tu es mbandi. Tu es là nini. Non, tu problème. Na ba longwa ba petit frère no baza. Jusqu'au bouton la grand frère. Ah, ok.
Ah, bouton petit. Na sur la ninga bongo. T'es à logique, tout normal. À logique. Ma grand frère Bazali, ma master Bazali, ma petit frère pe Bazalaki. Elle est bosso bouton. Donc na pesika na ninga idée ka pour me comprendre. Nous voyons tout en autant ba kumba batu mingi yati. Mais est-ce que ça na ngopé ni te mes place au glisser wana ba mo ndio to tiki yango. Les émissions café room, tout le bel mambo ya wenge musique à maison mère wa Zenith Ezoya. Tout ce album formidable, photo le bel wanzembo Victor Bosso. Oyebi na émission que oza émission mobimba yo moko 60 minutes donc eza spécial café room. To solo là. Kasi wengeti. Wana wengeti, wenge mtepesi valeur wana. Donc tu reconnaître que café na ninga wenge ça va. So quand tu reconnaître boy wenge pesi makam. Ndenge pe bato bana pour ça ba sentir ba mona café. Obi pour ça bato ezani wa to solo on a temps fort na kene mbangu te. Mais na ngai na tout na sikoyo par rapport à ba voyage à Zénith. Zénith yango toyoka ki les 12 mais toyoki sous échanger et commis les 17 9e mois 2021. C'est quoi qu'est-ce qui fait que ba changement wana est-ce que ba combattant ba continuer ka ko boya obende ke mamba combattant eza mamba combattant te eza makambo moni malade ko type monde entier ba corona wana bolandela na ba vaccin makambo wana ndezo pour ezo sala moi ba poussi moi date wana mais ya grave eza na ngote donc match ya nango bien nous les bêtes manango donc spectacle ya nango biso dia to préparer ya au moins to pesa ba au moins extrait déjà na ndulo to bêtes na village chez Temba to pesa ngi makambo ba comprendre que keba maison mère les années likamba spectacle yo blague et on to pesa ba au moins ta donc ba bangela lonte match ya kitoko est-ce que yebi que maison mère ya kala na maison mère lelo moi changement ezali bo vivre ndeni changement on a habité pour na nini coach azani ka moko omoni maison mère ezalo wa car so epine to boki ba zora pine musu ba remplacer ba chi wana so moteur ezaka moko changement on ezalani oui pourquoi le change kasi coach azaka ndeza mais ndenge ezala ikala au moins que wera koti par exemple to chekara infinitif mo ya wera koti héritier ya koti na range miala ya koti na boye quand ndenge zala kit au moins que non wa pesi kungu wa pesi makambo pena ça va au moins te que par rapport ya lelo wenge komika netka bongo ndenge za bongo te batu la plupart mise bazana pe baza véhiculé toza sous makambo te que ya rouler la bakar mo vimba so ndenge nini batant to comme ba temps mais kasi wenge tambola bongo te yoka ya on obeto lu solo le temps zo mona msu na tambola na car mo boye ya muke ya normal aime sous tonga quelque part au monde de tout ça vous raisonner pe lobby ba petit biso to ba para français ba petit bana mikili bana ba ko yam sous ba ya beta tout pas père na bango mais il faut pas que beta pe mo eloko mo bo beta ngo malem ata ba ya ku to place mo zo louer au foot là mais aime sous comme sous bo ki beti tout botali mo chantier ndé ma bezo tambola très bien moni to wana wa chantier za wa te wana affaire ça ndeni faut te méga penser autrement par rapport à des membres à kala de to la to la mukamuki les ont évolué ba biti do to dans kala ya peut être ando kanga magana ngo oza stationné tout ça rien oza stationné mo ki les ont kende na vitesse mo mystique c'est quoi ozo lo bana mnicho eza o pesa ba exemple be ozo ba pena ya solo ke na mnicho café pe azo tonga mo ozo ko ça mais ngana so biso par rapport ya ndé makambo zo kende to linga suba car mo bote ko em suza trop ba consommation to mo luka suma lo mo muke na batami na ngana filmer na ole ka pe bino mais yo tango lo lungo bando tondisa fo tondisa ba plein ba kawa minene o singo ba litre ba essence belé ngana cheka moi système na ngana mukiana na tambo na kepe na tali mo chantier na ngana tali ba travailler na tali ndene zo zanga nino te mo wasaka sima o ko to nini fuma provision na tikeli bango na zongi le temps bino bo raisonner makambo so mo le temps ba bo raisonner makambo so le roi de la forêt c'est ayembi ku de na kokone bina filé vous comprenez mais bat musu ba c'est no makambo so tant to ya to beti Zénith bat musu ba raisonner makambo so mais or biso to avancer donc le monde avance le temps pe mon qui les ont avancé biso pe na mutu na biso photo sale ça tour ya mutu rapide pour to rattraper babilo mususu Zénith ya mo to le Benasito et comme il est 17 9e mois 2021 donc na rappelé na ba tout ba ta la biso variété des stars en direct nous sommes là 13h et chaque week-end chaque samedi à 13h garde nous et tout devant vos postes téléviseurs alors pour retenir du côté
Zénith de Paris, Zénith Wana, et comme il est 17, 9 mois 2021. En tout cas, Bozé là, Bastar Nabino, Baroya, on fait Sabino, mais ce que Zénith Yango, c'est qui le roi de la forêt, a bien ici, Bancien, et on sort, où il va y avoir une musique à maison mère, Bazala, Bakende, participer, Babeta Zénith Wana. Mais ce que Batou, Baobituna, est-ce que Batou Bazana Poto, Bazozé là, Wenge musique à maison mère, Oya Siko, Bino, Banicodem, Batou Baza Siko, bien, Bazozé là, Bancien, Oya Kana. Au moins, tu as un peu de bancien à Calaison, on dira étouffé, Bino Bananaye, au Bozane Siko, il y a Wenge musique à des Botam, ça bateau. T'es étouffé, t'es affaire Zandéni. Le roi de la forêt a lobby. Oyo akozala disponible les jours wana. Ezaka ateke ba bengisi gado yo fozala kaka te. Ce journée wana oza disponible. Oye. Ce poza te. Biso to beta kande to beta la biso. Po biso to na step na to na spectacle bien préparé. Mais oyo oza disponible na bana na ye wana ya kala. Le roi de forêt sa muté malamu, le roi de forêt leader moté kanga rachete. On a pas bana ni ba on peut passer la nzela avant biso to ya wana moni bazana le roi de la forêt avant biso donc ça m'a bête sur le roi de la forêt bengi ba on ba ya na ndule na ye papa na bango beta ngana mpona ngana mona on m'a bête parce que est-ce que tout fait biso te omoni ce congolais zanika muta ba idée et ça problème ce sont ces enfants et ça bananaye et ça ga bananaye et ça coûte salle moro mythique et la salle moya munene comprendre et donc bakoya na bango balexita na père na bango c'est pas un problème et ça gravité le roi de la forêt fonga albi ke bana na ye tout bazaki na ye ata baza sous la maison mère ou oza disponible les jours wana a beti tour na ndule ya père na ye donc et ça problème te ça m'a bêté asa papa na bango donc ba lingaka ba créer ka ba bouler donc congolais lingaka ko raisonner toujours ko raisonner bas à l'aise ba mon spectacle les kitoko ba oyo ba ozala ta ba ye to PSP makambo ti étouffé biso na ndeni eza na temps fort mais to sur la réalité eza ndeza pour faire aye l'éviter aye depuis kaye ba Robino baye ba ya Jackie baye ba Bill banane tout wana nyonso baye hein c'est quoi café au mazawana bon mabe bien que yo yeba déjà pena bango ça va mais ce qu'on est ba monsieur wana est-ce que bango ba chape na kana bata c'est bien ba occuper na bata et ça bata omoni la vie so lingo tambola bien na vie faut ça na organisation ba melo ndeza mabe concert est bien organisé ba oba ozala ba pe na tant ba kotsa bango makambu ba osala pe makambu na bango to mélanger ndenge makambu ezalela ezaka temba mo biso nyoso to sanga na podium ba micro ezalaka ba micro za pe bien limité donc eza ndenge makambu ekozala bien organisé makambu eleka bien ezaka teke to sanga na biso so wana misu ba étouffé baninga non eza bien organisé wenge musique eza orchestre mo bien structuré. Donc on peut s'attendre à makamba bien spectacle les kitoko na ba ancien na biso kala o ba roya wana o muna keto travailler pepele sans problème sans saut pour biso sto linga na makasi to uta orchestre père moko donc sans problème. Ouais. Très bien, alors wana café room même dans autre ça biso ba réponse ya mituna oyo ba fan bazaki na mo besoin koyeba alors café room na lingi sikoyo to zo temps fort mais avant to zo temps fort na biso to zo misana na nzembo Paul Bindu Moussambali. Voilà. Votre émission Variété des stars, votre émission, une émission sans polémique, une émission où ils ont ça la juste promotion et vendre image à Basta. Nakati Amboka appelle Libanda Amboka parce que nous avons TNT, nous avons Blue Sat, nous avons bientôt là, toujours Kota, Place Obino Bolingara, quoi non c'était Kalate Boromon Abiso Kaka.
Alors, toza pe na YouTube, Facebook na biso toza, YouTube na biso bomoko tozali, et puis Instagram bomoko média toujours pour na la bastard na bino. Gad Mouzito est là pour vous accompagner cette gaieté qui se passe dans notre plateau de variété des stars. Alors, merci bon week-end à celui que j'appelle Adonis Mayalos, pourquoi pas, Fist Massini, Balobi tout à l'heure, quelque part. Et puis DJ Joniko, na Triangle Nzambe à Otalabiso. Il y a aussi Papi Kambiste, Papi Kambiste, Balobi Mouninga. Il y a Venanga Jojo Djonga, Balobi Mikolo. Faites et continuez parce que excellence Guy Luando Mboyo et c'est Azwaki Poste. Donc, tous ces pélatos, il y a tout là pour Guy Luando Mboyo Azali. Alors, il y a mon place Azali, il y a Jojo Djonga, PC $, Bissoto, Zoraba, franc congolais. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, je reviens sur ce plateau avec mon invité, Café Room. Ouais, Gad Mouzito. Ça va? Oui, ça va. Très bien. Ouais, pas de souci, pas de problème. Espace on a prometté qu'il y a ouais. Voilà. Première question, oyo eza demande ya ba fanatique, bana ya Café Room bazaka na mboka nini parce que Café Room alobi aza parent français. Baza vraiment na mboka nini bazaka na province to baza pena na capitale. Ya on a auto ebisa nga nazaka mutumo nazaka un peu discret. Donc na lwa vie na nga baze quoi. Bana bayebana te, nzele na yebana te, bisika bazabi bayebana te. Donc on a perdu des enfants. Petit bana nenga ya Panama mais sika bazali na lobati pour la discrétion et ça la bien à via moto. Surtout biso toza ba artiste vie na biso artistique to mélanger ngona vie normale o eza ya mais en dehors de musique aux appels parents non ndenge ni no gérer ka famille na yo. Oui, ndenge na gérer famille na yo na biso yote. Na za trop discret on a comme appelé na parler na ba lifanto on a changé pe. Donc en tout cas na bombi côté ba petit baza de baza mapasa donc naza père des jumeaux. Mais au gérer ba on ndeni bana baza na Paris yo za na Congo. Na yebité bana bazo zanga papa bané belé monde s'est évolué. Mes téléphones bapel vidéo ezalaka o sola bomo na bana donc bozo sola bona bino ba yebike papa asala musala na Congo. OK. Bango baza kuna bazo tanga bagenda classe bagenda crèche bana mère na bango. Ah OK. Ouais. Maman ndem tazo encadrer bango. Oui, papa zate maman dazo encadrer. Oui, bagenda crèche soir bazui bango ba palais tongo ba ke crèche. Sans problème. Affection ezali mais éducation à papa bana ba manquer ngo. Bon bana nde baza na mbanza baza mo éducation mo bo déjà. Bakenda nde bakenda kana ba encadrer bango bana mpe mike ba poussana. Donc tant peu msuto que to bêtise ni to mona na bango to développer puis nga na zongi les boulot na ngande na bakini bango baza kuna to solo kana ba chombo eza no ka bongo parce que biso to na musala nga mboka na nga yango Kishasa bakalingi matembele bakalingi Thompson badiki to kuna beti c'est bon so mesana kini biso to ande ba guerrier. Wana pe ba repas préféré na ngwana. Te na beti ka ndeti solo ti. Po ba biloko ze belé. Oyo linga. Na oli ape mi panzi ba bwaki ngai na kati bia badi. Na oli ape exécuter ba kalingi makayabu toxi safu. Kwanga mo pembe wana ya banini ba be banani kwanga banani ya bateke. Na pilipili ya boboeta. Bien pilipili. Ya boboeta. Sans saut. Voilà. Alors Café Room très bien. Mais obi sikoyo ezana mutu mo tala biso aza fan na yo makasta linga ko tellement yeko talobi nengo zo kende mikilibe po na yeko zonga te est-ce que po na nga ngina tuna ndengo ke de Paris boy siko na bien na silisa do bat bamona poto extraordinaire ndengo zo kende Paris boy boke obeta Zénith yo umeli trop na kin bat ba kanza kuto za na problème nkanda na yebite ya mukanda na loba bien bat ba kanti oza na problème mukanda. So vous avez probablement expliqué bango mbamo pour baye bake ezala raté ou eza mais ce qu'on dengo okende boye est-ce que okozonga lesu kin parce que like mayakin osibiri yango okomana ndenge ezali kuna okemona bana omona botika no libela ozonga bon like mbakini omoni taka nde na za tant pe oye omoni nga na koti pena na koti mpolo na koti yango pe omoni ke na roule
sans compter na musicien mais omoni vite osala musique faut ozala mo ba masolo no mo boye kotsa mo muke po ba pe ndenge osala omoni ndule lelo na ndula kala eza différent tokuta na ba corona makambo ebele so ozala mo ba cop mo boye te ba masolo mo boye yaka epesaka ozala na bambriema parce que ngana na makambo na nga musu na geraka nana ba misana nga musu na landelaka nga mo pe na na famille nde na vantsa na na bokola bandeko comprendre na ba petite sœur na bokolaka na ba nièce na bango donc ngani na encadrer bango na tangisa bango ba classe donc na pena responsable so na ke poto na ke vanda encadrer mo ba petit wana etikala nde nini vous comprenez donc il faut na zonga kinia na na base parce que na zana bato na holandela éducation na bango ngana mona liboso OK zomona nde na mona liboso na zana ba leki o na zo encadrer pour lobi futur na bango ezala bien petit frère na muso auto sisa na ista awa auto défendre do esenge kanga mona zala na ebike na osala bufuta minerval sala boefo bilamba kolata fuba nini ngana yaya sans compter na musu mwana betango musu ye aosala nini au présenter d'état donc il faut ngana na parce que ngana yaya ngana cerveau moteur na kozala musika te pona mwana wandolandela bango ezato ibana so bazokola sika bazaka mpe na mo ba caprice mo boye o esenga ngamo ngana koma loka papa siko koma loka papa oui. Papa azate mama azate père kufa déjà OK mère na biso azali mère na biso atangisaka mais ngana za loka yaya na loka cerveau moteur mère azawa binga na mona matete mère aza na matete wana mère na matete kota ape matete ke tala mère obuna kota matete ndeni za mabele na ngai na quartier nini mongote bino bokoma na bien ngai pa na biso yeba nga pa na biso yebani banoko ba chauffeur banani baya ba ipo chez biso tona malewa grande sœur alamba Damas ngana mutu mote na bimi na parvenir mo bute chez biso yebani banana ba masa na nga donc tout. Est-ce que ça aux zones peut matete au senga peut malewa au kola ki nango mais ça pas na biso tout ça pas na biso na pas na biso so sœur na biso la mama lewa alamba biloko logo les na palais très propre ba bayaka ba dame ba somba tout ça mais aketangisa batam so mère la libre et DPCR kande ezala donc c'est normal ngana viva ba vie monte ona mitso akimisi na tchengo na mapeka na ko monde ba fierté ngana bonté ngana café ou normal siko 1242 auto yokaka na wenge 1242 code wana ezaka nini elakisaka nini ba biloko musu eza na biloko ya biloko bato te la ba code vous comprenez que code so to déverrouiller code ndeni na mais elakisi nini eloko ngo pe on dirait 1242 yokaka moi nkomo bo sami 1242 moi eloko esami 1242 siko elakisaka nini bon to wana to sola avantage na ngo pena na kati ya wenge musique maison mère avantage na ngo ezani to sola on nenga kuzu nenga ngana po moni ba code ba beta en plein écran boité mais so ki ka 12 ezui mutu ekwele lié c'est que 12 ezui pour la code na prometa ki yo eza temps fort to retourna mo ba question o to retourna yo oui o yango de temps fort yango papa mutuna mususu ezali boye oyo euti musika pena euti ba kota ba Suisse kuna otuma otala biso na Facebook na biso na Instagram bomo comédia atuna lobby ta fait room awa azoya Zénith alors Zénith yango akuta na so na miel de son alors que yé tango bazalaki kuna miel abanda ko nyokola ye ko bete biloko kingo balongola café so ba sete so donc nyokola za miel na yebite ngana wana yé mutalobi fanatique ngape na yebite alobi so balongola so ba biloko na kingo so nde nini tout ça yo moko yebi pe ke miel mutasala ba biloko wana so okuta na boyeza ndeni ngai bongande na za boye na ndenga mabete to an écran moi ba fanatique à maison mère ba un peu jaloux ba un peu violent pe donc de rotanga de akomba miela wa ba ko mona pe na nzela ba batu misupe mona ba ambrier donc to an écran comprendre donc botika miela vana na ekimia ezaka jalousie ya orchestre ndé tozaki na ba mona café ou moyemba kitoko mais mutasala ki yango natangi kombone na ndenge kanté ba chanteur à likolo bazai pe belé donc na boyem suba agressé frère nanga c'est mon frère pour na ba Zénith to kuta ensemble na ba noko na ba yaya donc et c'est une photo ça na moi
nini mobo ya bien to za mo température bien c'était ou bien ezaka vraiment ni ba bimisa ni na mongo ti bon moni opération sans cicatrice nga pona ngai eza na ka ba tanga o eleka na mona moto ndo beta so masolo na ngo minute na koma déjà diable donc o tu balinga ba meka pona nga ba mona ke na longola ngo po moni mutu akolinga chelo logo mobo po ambrie moni brigade na nzembo mobo na générique mo ba phénomène na moni squelette mo liboso na le roi de la forêt ba sotango eza rien donc na sotana ngo donc wana mamba mike donc café o makoma de diable donc to lo ba elo etinda kiyo okoma diable eza ba biloko ba longo na kingo sentir que so continue na wengo mais tango okutana na kati na mokili l'homme se mesure devant l'obstacle très bien tango okutana makambo ezo pesa sous force aussi passer makambo okutana ngo ndeto yana monda wa makambo evide biso tika mkoto dai so na okufi te wando kutana pa peka nde na yemba bambo yanga voix na kati ya monda musique na kutana peka makambo mais fona si passer ngo po naza mutu esengi nga fona si passer makambo na kutana ngo donc wana ko mama mike mama minene so ezela nga sudi boso na si passer ngo susu très bien alors café room mutu moko atoni alobi café ayemba bien yo moko yebi ko yemba bien ba batuka ba ebisanga ba ebisa ko ndenge pesko na oyebiso batu ba aloba café room bon chanteur merci café room ayemba bien café room aza humble mais café room qu'est-ce qui manque lelo azwi nzembo abimisi faire pas abimisi disque na mon faire ne aza leader na yet abimisi disque na ye mais yo po bimisi nzembo na compte wenge musique à maison mais comme chanteur pembeni ya wera mais nzembo no pe e embrouiller par exemple le disque ya hérité ndenge bimisi koyo nzembo na yo ya embrouiller disque ya déplique ndenge bimi pe nzembo na yo ya embrouiller Brenda disque ya Fabrigaz nzembo na yo c'est-à-dire ebunda na ba disque ba ninga no ba collègue leader lelo parce que héritier tant azalaki na kata wenge musique à maison mère so aboa ki gimalela au mona ke faire abimisi disque mais on sentir que héritier aza a menacenga na par rapport ya koyemba ya nzembo na mupepe na terrain mais est-ce que comment possible na tour ya café room ou aza toujours pembeni ya wera 14 ans 15 ans ozokende mais obimisi nzembo eleka obimisi eleka e ko pesa makambo te parce que lelo mutako représenter wera valablement ezakayo mais nga na ebite nga na ozo ba félicitations na nzembo na Paul Bindu partout omoni to saka promotion za noka malembe to zana ba tango bweza ba tamba corona to kota ba 21 écoute ba pousse comme 22h donc to za omoni ba tumi ba zo comprendre monde to évoluer ndenge to za ikala nande to asikoyo to ande mot omoni ba clip ozo mona to sala ngo sous confinement OK zo comprendre donc tant o ezaki ya liboso na tant nde to za ba jour oui, tu vivras pour tout ça. Attends, yo mo so to comme déjà 21h30 ça. Faut commander à chaud. Ah, faut na zonga parler pour ouvrir toujours zonga. Mais liboso to la gi tongo ti tongo. Tongo ti tongo. Vous comprenez? Talaka na bandule comment donc 21h30 22h bukati ndule. Mais liboso to la tongo ti tongo donc makambo za différent na tant auto passer les donc yo ngolo ba corona ndem te sala genze na yo bo point nini ba conseil zo beta soutenir ba sala minene te mais biso to na posa nzembo parce que to lo sola na ba bar pe ba nzembo ba bar ngo yo nzembo no po sala succès po yeba na il faut ka ozala na bar na ba sala minene nga na yebiso na ndenge ya ba bar ya ba sala minene te no yebiso tant auto za sikoyo makambu eza na décalage eza ndenge zaki liboso ti donc tant on a décalage il faut to vivre car na système a décalage yango pourtant on a zo betena bon ba osala pe makambo wana eza nango tamo normal mais ce que to a tamo normal te ba to yela biso ba vaccin te biso ba chuba ba to comité to zelana to vivre na mame Siko biso na kata mame ona to vivre kana kata mame ya omonga na yepe na osape promotion ya Paul Bindu na osape promotion ya Nzembo chef na Papi Kakola epsenga na yemba ya Victor Bosoku toujours bunda toujours kana kata komba pour to baisser ba brati toujours qu'il y a des gens lentement seulement na rochité
tout cas na rubrique na biso suka o ya weekend live mais question à temps fort ya suka yango on a nzembo o ya Papi Kakol toyoka ki Papi Kakol apesa ko interpréter nzembo ngo on interpréter pe nzembo ndenge zalaka apesa pe moi quelque chose comme encouragement pour osala ki musala oyoka ki on pana améliore la rwana ozwaki yango te yango basi avant basérie au bando luka place au répéter bo ça intercommunal on dit ça na moi guerre pe na Papi Kakol ba fan bat ba lo biloko parce que ko ibsa ba oni ba fan batika luka ba problème wana nzembo wana za ngati nzembo za Papi Kakol faut pesa mbongo nango par rapport à makamuni mbongo na ngote moi quelque chose des ya makamuni ni ezinga na sengi mbongo siko yo bénéfice no zani na nzembo wana bénéfice na za visibilité nde na za wana na embeli Papi Kakol nzembo wana elongi na ngam tele ga trop na TV ba mona ke café room ngana na tante na ya sous pas chef nga Papi Kakol pesa mbongo mu boy o asali de pa na ngeza de belé ba mise ba de belé ba chanter ba de belé wana mais so mona benga café room yemba nzembo wana et ça déjà bien pour nanga na bandolandela suna ba mbongo na e o azwaki atavino mope. Voilà, très bien, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés dans notre rubrique Weekend Live tozana café room moyembi so na tiki ayembité émission esili boye a resepela te boyebi rubrique na biso wana bino tout bozela kango na minute yo na nazo zela rubrique yo il faut na signaler Papi Pumbu les mannequins boss à Zelango et Papi Salama ou Tata Wizi à Zelango soit mais à Zelango et pourquoi pas na nani Sousa Azozela nini Fabrice et Francis Balingi pe Azozela Francis Balingi ah ouais alors natike liyo tant au Sarana biso weekend live il faut passer énergie net au monde au ça la clip wana je ce qu'on dirait au ça la clip au biat musu ba mona te clip ngale kandeni ba caméra c'est belé awa Claude Zona au Sarana yo toyoka o sepesa biso na nzembo nini Alex Mouchia moi ça pembe moi c'est kitoko le DG le seul DG Jérôme Bougeme ISG toujours en avant ISG ma campagne ouais Adolphe Tony Lewa mon vieux donc nakobanda nanga opesa makambo ko tozela ndeka yo motema nanga café ya rume Jérôme Bougeme Adolphe Tony Lewa motema nanga eziba shokeliwe komi pene esi bachenga na cercueil kobiare me mangana kundao nazolela roger mukokole tababa pesi mosuni balingi kaka palala nzala sheria piminga bilenyo mama wo bebe ya privenga sentima ya lovoyo yango yo lesanga nini yango pona lingaka yo ajeje benze na triomphale nakomi bibanga banga lokola mwana mokelo tikunde bembe nakomi banga na butu café rume nini nzoto nanga etikali mikuwa ya pamba lokola skelete yozwakinga bitabe yo lianga simo bwaka mposo nakomokelela affection na tendese nani okopesanga bolingo nazolela honorable Paul Bindu matekanda izipa mamari filu yeye dusia na pesaki yo confiance propriétaire motema mena mwangonga sherobwa kisinga boye inosamo weyo tindi ye na buluo yo pesinga mokongo shero chenga na contre mi pardon chéri tianga nanu pardon bébé tianga nanu aleze o Paul Bindu Musambali Shekina Bindu fisa papa wana ya nzemba Paul Bindu Musambali ono otobwa ke la binoa pendant 365 jours yo bimaka ka yangoti mbala moko na mvula parce que le mombo ya Papi Kakol wana ya Papi Kakol ah oui pour ngana poussa na muki après na ya susu bon mais pas de problème pendant 365 jours yo bimaka mbala moko na mvula président dom ngana komi bébé prématuré koti koma kana eza c'est la vie ou la mort Mettez le billet moye kobima te na pourquoi payer sans ekongala te pour apparition na yo awa golf kizola nazozela maboko kofungama na se mvula il est déjà minuit tante ozoya te brone buta
Nicole Likoka. Donc, est-ce qu'on a mis la bine logo ya Papi Kakol Sebondo ya machine pour y avoir ce qu'on a un titre Victor Bosoku pour y avoir un dollar, un franc congolais, un euro. Obinde biso zagara ba joka nde zagara même so ke cha crédit na quoi fete mer ke na ke cha crédit na quoi nzoka nde kuna akomino papi koko biso mbasomba ba bière banini akosaka nga chéri na ke flashe crédit na quoi nzoka komina babare mame bière zo sasa makune mame o asala kasambla soki baye koma koko sanga kende kona ye nzoka nde mbanda na nga mame o chéri nazo compagnie ye awa tore mame biezo sasa makune mame o mame nga nazolela ye mame o mira difisa papa mame Natasha Lobea Bosoku linda bota mwana tsuka e nga milelo bino kuna Lolango na filme mame, lolango na filme mame, lolango na filme mame wo. Ngai mai na misotista stemai. Lolango na filme mame, lolango na filme mame, lolango na filme mame wo. Anga na zolela ye. Ça comprendre. Ça la exercice mo ça la ka awa ça ba tuma tikela ba exercice. Do yusko so na linga. Samedi o tikele. O mwende na za. So na linga na boka msumu tumona kati yo so kansone na bosanité. Na na imanga mni na sala. Na ko na msumu na linga na kota mutu mo wana. Na kati yo so e ba tenet ser na nga Nicole Likoka. OK. Ah vient na nga Adolphe Tony Leo. So tika exercice mo boy awa mutu mo ko ya sima samedi akuta na ngo. Bon, ngapna ndi na za wa ba exercice na za ngana opesaka ngana pakuna opakola couleur mais na yemela ba vocal on emba na nzembo ya 520 giga. OK. Jean-Marc na pesa yonde bolingo yoza mobali oyonga na linga na bolingo to beba na tsengaka confiance ezalaka sentiment na ngai sengaka no elengia mae Nana lembi Pablo Kitambala Alenzola Natasha Lotanga Grevi Futila Liebo Kabo Muluba. Donc ba plausibilité on a susu Ivi Matondo Ia Diego Music Jano Petrole Panjo Matsuba To Salakino Bolingo Yolandi na Yambongo To salakino bolingo yo landina yo Iyo moni mbongo ya moye kyoko misuso zangela ngaye Ibajika ye Iyo sali bozo bato komona na lisusu te Iyo komina yo sanza ngai na komina nga moi Tango yo kokota kashidi sasa ako bimaka Tango yo kobimaka mati sasa ako kotaka mama munuwe Orlando Muzinga Dia Misha Kevae Romeo Mokolo Saint-Clair Longangue, on est très toujours bien, ensemble. Très bien, alors merci beaucoup, ça c'est Weekend Live avec Café Room World. Donc World. Ouais, ouais. Très bien, alors moi bah programme et puis bah dédicace na yo to kabona parce que émission comme na souka. Chocholi Samara, en tout cas programme biso ndé tout ça boé, to répéter toujours mardi, mercredi, jeudi. Comment on va vendredi pour te préparer Zénith. Tout ça toujours na limité 14e ripa Mamik Palace mais air mobo to ya rappel stade de Martyrs pour na marque ba physique kandezara neti lelo donc na longo na OK mbala moko na terrain à Sosa. Je m'excuse ya bolimbisanga na OK beta moi balé donc pour toujours moi sport et ça là moi bien. Pour mon père mon abetara moi judo na roso pour moi mouvement bas système OK p moi tout ça on a ndenge ça va oui ba le p donc net jour on a qui na 3 bi donc tu gagner bango 3D net lelo na yesu na 3 bi ya on a ngana wel sapo na sa pena na mambo sala kuna OK to chité na pesa ga lo moi suka Bambote déjà ça va aussi. Bambote vous on appelle golf qui ont la dégâts matériels Saint-Clair Longangue Blanquio Redezo les boss des boss Chocho Samara Chocholi Samara Chocho Achola jamais Trophée Manzaka mon gouverneur Jax Mbombaka Bokoso
Pablo Kitambala, Maison Kitams, Victor Bosoku, Azana dollar, Azana franc congolais, Azapena euro. Jérôme Bouguem, le DG de ISG, Alex Mouchia, la belle des belles, Adolphe Tony Lewa, Nicole Lico, Caché la Lola. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a autres des annoncés comme ça, aussi c'est l'euro. Alors, merci à celui qui était derrière caméra, Azo Kotalabiso, Vini Leader. Donc, on est ensemble, mon petit. Très très propre et puis pertinent, il n'y a pas de souci. Jazz il y a Jojo Djonga na magasin petit na yo aya sigo. Non, il y a le café on toya biso mbale wana. Alors merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Rendez-vous chaque samedi à 13h, samedi à 22h pour la rediffusion et puis mardi 15h. Voilà. Donc quand tu regardes Mouzito, Natiki Bino na invité na consommer sous tante parce que minute c'est kendaki. Boyete Natiki micro pe na Didier Basket. Temananga ziba shokeliwe komi pene esi bachenga na sake kobiare me mangana nkunda nazolela roje mukokole tababa pesi emosuni balingi kaka pola lanzala sheria piminga bilenge o mama wo bebe ya privenga santima ya love yo yango yo lesanga nini yango pona lingaka yo ajaze lidere nakomi bibanga banga lokola mwana mokelo tikunde bembe nakomi obanga na butu kad muzitu nini Sarah Sele